bokoseka bokomona makolo kitoko bokoseka bino. Nalinga la sikobo. Kata yele sondobo, bilo sondobo. Moustache. Kata satana likolianya kata kata ba obi likolianya. Tala omwani ba pola wati. Ndeki. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boyebake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu ya misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Ngana koi na pelenge basankusu lo mata bwende bokote iyali libinja basoko mapena bokote azama bete me azama mutu comprendre kaka azana ma problème banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele ya nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Kombo no zaka nini? Kombo nangeza laka lianja lisofa te bosonja bolingo la misamba, misisamba hapana lwende. Kata satana masasamba. Kata kata ba ba ba. Oh na se ya misembe. Kata kata ba ba ba. Ah tara o sa ko sentiment te. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a
This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Lelo toye kolia na bandeko na biso ba orphelin, bandeko oyo basangani na maboko ya mama Grace Mandela oyo azali kolomi sunga oyo asala hôpital ya munene oyo lelo ezo ede bandeko ebele na Kinshasa balobi awa soko sadere même oza na poto osadere kaka awa komisi makambo nyonso ndeko na soki azobela ata aza na Kinshasa musika bakami eza awa ekende kozwa mbangu en plus awa eza hôpital oyo soki malade est compliqué bango bazweli ndeko no visa bakotinde partout na monde ezala na Canada, France, Italie, Afrique du Sud, partout. Ndeko na biso Grace Mandela oyo bozomona na sima na ngai ye azali mwana mwasi abundi mingi abandaki ki journaliste akoti baku atangi ba université ti lelo akoma pe docteur lelo asala makambo ya minene oyo lelo ifoto betela ye maboko avana sola na lianza na sola na buibui na pesa ye ata un mot pour a libérer biso comme ça to sola na bande ko so ba artiste comédien auto za bango. Maman Grace Mandela boni. Bien, merci. Vous allez bien? Toza très bien. Na habité lelo likanisi ya munene ozwi ya kosangisa bande ko na biso ba orphelin na ba orpheline ensemble pour bolia place moko. Na habité idée anozwa ki ngona wapi? J'espère ndenge bozo kaka ke misunga. Misunga eza wana parce que tozo sungana. Eza rapport na maladie te totali pe ba situation musu toza pe na bana na biso. O bolobi ke ba orphelin na ba orpheline. Bana wana pe baza na besoin de sunga, baza na besoin ya sourire. Alors totalaka aza peut-être na manque ya affection wana ya ba parents. Alors misunga pe eza wana pona kokanisa bana wana. Yango tosalaka na projet ya misunga chaque 6 mois ou 3 mois tosangana kana bango pona kokabola quelques repas pe pona kopesa bango sourire. Donc les restes je crois docteur Aza mieux placé pona ko développer information wana. Thank you. Merci beaucoup. Alors tout le monde sangisi ba orphelin ebele. Tu en as combien d'orphelins au sangani a? Tozana bandeko bauti Selembao bauti Ipen na Rigini bauti ba commune mo ebele oyo ba orphelin bomoni ande tosangani touti bauti ba commune un peu différent. OK. Merci beaucoup. Yo to libéré docteur Yemoko Yeyo balobi soko za ndeko miso etungisaka na Kinshasa zwa solution te yaza spécialiste donc ye a réparer nde ba miso bato pena ozo santé pena que non
Miss Zongi Pena Bana Mike. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Ken Piana. De tous les temps, oui, ça va. Na sepeli vraiment comme on a les sous. On peut n'espérer makasi. Surtout comme on a mis sur nous, les Sénégalais qui sont makasi. En tout cas, docteur, on a peine à problème à Miss Antouko et Dainga Makasi. N'habite les canisi oh ya kosangisa bande ko na biso ba orphelin boy. Bozwa ki ngondeni. Bon, en principe, ndeko comme on a biso le baka Misunga. Misunga, je pense bien où tu ko introduit Madame Grâce na ba lo ya kitoko, c'est qu'elle est. Elle est vraiment une personne de grand cœur. Mon Bible lobby ba oyo akopesa na ba oyo bazangi nzamba akopesa bango. Bible lobby lisusu mutu oyo akoliana ba bana bitike ali na nzambe. Na likanisi wana mama Grâce Misunga, madame Grâce Mandela oto bengaka Misunga, kotala oyo azali alobaki bon. Elle a une idée à tirer en place à Londres, elle a une Kinshasa a créé AS Belto Mutuel Misunga. Na kati AS Belto Mutuel Misunga, ils ont toujours la branche belé. En dehors il y a la branche il y a santé, toujours la branche il y a orphelinat, tu rappelles la branche il y a homme de veillard. Quand la branche orphelinat, biso moko toujours la orphelinat mais chaque 3 mois, chaque 6 mois, nous avons l'habitude il y a qu'on lie à Elongo, tu vois on repas de cœur, tu lis kana orphelin des pères et des mères, tu lis kana bana o bazana difficulté. Yango moni lelo tozali elongo na bana ebele na initiative ya mama Grâce Mandela o ba ko benga lelo mama Misunga po mutema ezali tellement munene ezali yosunga kasi likanisi oyo ezali na lobi ezali likanisi ya mama Grâce Mandela mais omoni na mukine balobaka kaka nde meseken pia nazara mutu ya mutema munene ndeka ka batu mutsu bazara pe mutema munene bande ko mutsu bazali na libanda mboka bamona ki initiative wana bamona ki otosola ki mamikoleleka ki ezape ba mutsu pe benga ki madame Grâce Mandela, basa musika, baki non Madame Grâce, et c'est que biso contribuer d'une manière d'une autre na activité oyo pour que biso be tozana ngo to nzaponza mapambola biso. Kasi na batu wana o ba contribuer ki tozana Madame Blanche Twambe Mwepu ye a tindaki a côté ki boko na poche, a côté boko na poche pe a tindaki quelque chose pour que mukolo oyo ezali lelo et salama. A part ye tozali pe na Madame Françoise Ashingo, ye pe a côté ki boko na poche na ye na muke na ye o asala kana libanda ya mboka na hiver na souffrance atina ki pour que Madame Grâce asangisana oyo apesa ki pour que ba orphelin balia kasi mutu ya suka pe o abakisa ki na poche na ye ezali pe Madame Louise Malila ye pe abakisa ki donc en gros initiative ezali initiative ya Madame Grâce Mandela kasi azala ki mo côté azala ki na mama Blanche Twambe Mwepu azala ki na Madame Françoise Ashigo et puis azala ki na Madame Louise Malila de bango bayaki ba koti boko na poche babakisi pour que batombola Misunga donc eloko yango le toza elongo na bana na biso tolia elongo. Merci beaucoup. Merci docteur. Alors bolandi docteur siko tozo yamba bande ko na biso ba artiste comédien buibu azana mupanzi lianza pe azana mupanzi bakosala pe spectacle na bango po ba sepelisa bana ndenge tozana bango mais avant spectacle tozo moi tamuke ya kosolola ndeko lianza bonjour. Bonjour papa nangai petit nangai leki nangai mpiana. Bonne santé. Ouais, Nzambe na ngai ya Mbandaka, Nzambe ya partout azobatela biso, Nzambe na ngai ya bato nyonso bakotala ngai liso forte partout bozali wana te. Nzambe asala mokinasi, azobatela biso zakaka. OK, alors ndengo yelelo na Misunga, na likanisi ya kitoko mama Grâce Mandela azuboy ya koliana ba orphelin biso pe tozwe occasion to profiter to liana ba orphelin ensemble et ça lionde yeni en tout cas et ça lingai plaisir makasi pamba te ngai naza moto azama ngai naza villageois ngai naza villageois na ebi nini te moto oyo aza orphelin nenga vivaka en tout cas kanison mama Grâce à sali en tout cas Nzambe apese so ya koleka apese so ya koleka eza ide mo basa ngo papa mate eza polinga bato po sala boye moni ko sala initiative voto ko sala lokolo eza lokolo mo to lokolo lali na tongo bite na kine ko soma mpanga moko boye na di bongo te eza to ko jwangonga na yo to vandi o tali ba paramètre te na ko bimisa mbango na sala hôpital moko boye bato basungama te lisungi e ute pe tala lisungi utaka na motema ya moto soki moto ana motema ya malamu nda ko sala makamba boye soki moto ana motema te asunga nda ko sala boye po moto ana makanza ko sunga te ata ziba million ata ba pesi e mapango
ata pesi mitoko sa eloko te. Est-ce que na mbandaka pe babilo ya boso monango? Ngai na mbandaka, po ngai na fa na mbandaka kate. Ngai na koi na pelenge. Ba sankusulo mata bwende bokote iyali libinja ba soko. Koma pe na bokote. Ngai na vandi bokote na vandi bisenso. Ngai na village. Oyebi pe mpite ende place wana. Na yebi biloko nyonso na yebi te ko banda o lisala o gemena o bumba o wapi. Ngai na yebi mboka wana nyonso. En tout cas makamba boza pe na mingi mingi te. Bakanza bakunda wapi yo mutako? Akanja bakunda ye na mbandaka. Bon papa. Bakanja kufa. Nani? Bakanja kufa tazali. Akanja histoire akufa. Te bakanja histoire kufa bakanja tazali. Ngai biba bakanja tuku. Ona kanza oya sango te. Oya sango azali. Kasi mokolo bakanja nde akufa na bozoba. Na bozoba na ye. Plimbut au ba pesa ka kite. Oh. Voilà, lianza tozongela alors buhi za miko yango. Buhi bonjour. Boni. bonjour bien. Kimia ezali ha? Kimia ezali. To kimia ezali tende nazali. Yango yo kenda wapi yo buhi? Nazali. Ozali ka na Kinshasa wa? Nazali. Ah. Okima théâtre. Nazali. Depuis pour nous la kufa mobile na o tika na. Nazali. Le pour la kufa pe tuko na tena ko tika pe monjemba tepe na luki na uzipe pa alianza. Uzipe pa alianza. Na koma bimana pa alianza. Ya solo na TVT bui. On a expliqué batu ba ba que comment bimana na mtu meme atelo mtu. Bui. Yenda ko panzangana na kwanza suwa. Ebiso bina na vandi ate moto moko boyo ko ba moto bimanga na to bimanga na yo za na maîtrise. Bolima basta ba bomba ka bui. Nga sai banga pa ne to vana na mo meme azutete. Azutala. Ah, na afandi ko. Meme azutete siko etanga. Oh mwana ngai leki na kolingina sa nini? Tala. Banga bui zo anoti partout. Na sai joa poli anda za mbanga au memanga na basokoto. Ah, memona basokoto. Na basokoto. Ah, memona bokote. Tena bokote memanga basokoto na mboka na bongo na kolia libinza. Voilà, alors bana poto bozolanda biso boza ebele tozana buibui na lianza en tout cas panzi eza pasi awa yo pe ndimaka pe buibui aza pe mwasi na oti bongo un villageois bien instruit andimaka likambo na miso bato te mais lokola naza mongala na ndimi yango ndenge aza wana dans 3 mois tokozwa bebe aza mabe te mais aza mwa motu comprendre kaka aza na mwa problème oza kitoko afre chéri oza qualité malemba oyo oyokako olobi yo sanga so na nini so na nini Tokora te libala beboye. Nazana bertare ya monene mbana ko tolopango tokora te libala. Na gate oyo ba biloba po moni mema vende. Ken piana na ebisi yo. Idée faut encourager yango. Il faut encourager idée aussi tu ko liana ba. Maman grâce en tout cas ko ya sali faut encourager to bete na mato na CT. Ko za za mingi te. Ko liana bana boy ba faire boy. Esenga se. Bana ngope bolexa bana tamwa moko ba le karata wako. Amakan piana quand baloba un bon berger il se sacrifie pour les autres. Un bon berger se sacrifie pour les autres. L'homme akata sali. Ngata ngalo fute de bano ba lo fute de mdo fute nzambe. Vraiment. Ya solo ana. Est-ce que na likanisi yo mama sali oyo na bité lianza zimbanda ya orphelin. Nakena ngai. Nakena ngai. Bon, yo pe a mobali yo pe yaka papa yaka. Yaka. Zela fanda. Yo pe zombanda na yo pe zela mbanda. Mama yaka yo pe yako zo pe. Lianzi na moni boche des autres. Yaka. Yo Petit nangai. Batela santé na yo ha. Mondo zoko tano ku garanti na mabe petit. Balai na nini? Na balai. Yes, nga missing a Juliet type.
atuka lianza omoni yesko azu mibali mibale bazowela ye omoi te motu ebujete moto normal kozambeli mibale te nga azwi mpe mwasi moko na fai na ye te. Alors Mama Grace Mandela, merci na idée oyo eza idée ya kitoko. Okaneli ye mpo nini? Kasi yo mpo osali mabe ozweli ye bambanda. Papa bane nde ovandi bomondeli. okotu ndenge afandi bomoni ndenge nini ebongo oyo mpe lianza bebe na ngai ofandi boyoki ngai ndenge nini oyoki makolo na ngai ndenge nini osale nini yayoko yeso nini okolela okoyoka. Arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Aujourd'hui. On sanja on t'occupe pas ça te. Et bon, c'est quoi, t'as dit voilà, alors, tu vas continuer en tout cas, c'est Apolline Lumumba. Hein? Akimi, otika liyo moko. Otika liyo moko, hein? Abia kopema. Akopema. Akotana na mbanda bakupa mikiete. Eh. Mais lianza yo bela tanga ma pantalon peko. Bon, na eza ela kwa moko bona utina ngo banda mboka. Aza ngote. Aza pantalon te. Azwi we. Bana utina ngo banda mboka na milata ko beboy. Mosana ngana saka bilonga moto bilanga moto pêche, moto azamba. Ah, to ana boîte te, to ape na mai ya pêche te. Bon, na utina zamba. Na utina zamba. Oza bilamba ba lukela ba mbolo. Yango wana. Ah, pe zamba ya lit. Ezali. Ngana baba mpuku na zamba te. Yo zena jobe mbanda mo ya Allemagne. Nani? Ya Allemagne jo mwana yangu. Zenga Allemagne ngazi ya Londres. Ya Allemagne? Wapi bato Allemagne bazawa? Bazako bato Allemagne bazawa. Mama, excusez yaka nako. Yo pe masa ba Mama Grace Mandela. Yaka nako mama, pardon. Ah, bato ya Allemagne oke bazawa, ah? Wapi? Ada simalianza. Pada simalianza yewan. Baziko mna bomba zo. Basa bato. Yane biso. Utakalonga basa bato. Ngaya moto to ko krake ngaya. Ngaya mosi tu aza ko linganga ne bovandi hao. Yo nemi ke obobi manali yanda yana biso. Yo soyo. Yo. Nanti ko mongane de sangane no za zuwa mo. Zuwa. Eza zuwa ngalelo na ko ta basi 7. C'est akubika ndenge nini. Oh là là. Alors, lianza kotala nde to emisunga to meka kota mwana kati. To moni ba pareil moko o ezalaka te na ba hôpital mususu. Tango na komi awa. Na koti na kati. Na esi mama misunga na bi Mama Grace. Oye na poto na kino. Voilà. Bambeto wana ezalaka te. Ezalaka te. Bambeto bongo lali boya pareil banezo contrôler motema mutu pak. Aya teke o mutu tension mati be te tata te. Quand on met attention, on dit tiki, tension, tiki. Et bon, boy, a commis au Senga, va passer à la tête des jours. Azamutu. Azobel la tête, quoi, Senga, à la des jours. Amutu comprendre. Quand on a mutu te tuna kanga mo engidi
individuellement. Bongo yo tuni osengi bapesa o chambre o vla la 2 jours. Ngabe chiko na telka ye na ye chiko bon. Na olobaka pa mutoka bana biso me alobaka. Ene yakira mbaya na ngakala. Liyande mbaya ngakaputo kabwani. Bokabwani ka siko. Siko ene. Dande za bwesili. Tune toto zonga libanda tune. Abinin. Abiyo sebo libanda bozonga na olimbisa. Libanda? Tokozonga na biso libanda. Olimbisa na oye pe. Alimbisa pa pamba. Akaka ngai. Ko vivre na kizengi osa vivre na kizengi fo limbisa pa pamba. Akaka ngai. Alimbisa ka pamba pa ngonganyoso alimbisa ka. Afika derrière ngonganyoso limbisa pe ngonganyoso Ko vivre na kizengi fo supporter. E monter bouchade. Alobi alimbisa yo merci pour alimbisa. Koto ye awa ye koti ja ye mda meminga. Mavanga ko ye memingo ya jokende na osalo ki kismo boy o sepe o kamwa. Nene ye baba e bisongo ya no solo kismo boy. O mona gas O mona gas Mandela. Abi o mona gas Mandela. Ngabi gas Mandela. Ngakuna kaza mama mkolot. Obega ya mondo mo petit dimimo. Bokoza na pe ajimoko. Sana mwana loka mwana bota mika mikolo. Grâce ko sakana miso ngai. Yaza mukola gas Mandela. Musika. Ya ko bota grâce. Atana basante. Ala mwana moke idende ya mikolo maza mwana moke. Mukona ba kajini. Ya basandeza. Na koti na tali na moni bashamba ya moni bopita. Na bana. Yaza na bana déjà. Yo botisa comme. Mon pombe, linwenwe. Baba li hau, mombo epuwe. Egbuguju, lisakanya, mochembe. Bwana ngaye bisi bakombo ona bana simba ya boy. Nani? Adi yo bakombo pesa bana makasi ya boya kana yango. Me baza bangaka komo li bakojwa. Oya suka ne kongo na ye. Bakolo li hau. Siko ngaso na bengi ka kombo ngominu elongwe. Ya solana. Yoko kwa benga kombo ana te. Minu elongwe yeko tunakangi kombo na pati na kombo benga lianda la pati. Ya solana. Ai kombo na ngaza lianda kaka te. Kombo no za nini? Kombo na ngaza la lianja lisofa te bosonja bolingo la misamba, misisamba hapana lwende, nyama samba sila kasoma. Lianja. Kombo ya batongole, obia kombo ya bakongole. Kombo ya batu ya mbandaka. Kombo ya batu ya libinja. Kombo ya batu ya basoko. Na lianza na mona obina dansi mwa ebina mana nini na mbanda kuna se bakata ba. Obike soko bini pena madame esala nga bien. Abuna ma ko joide. Bina ngana feti. Bobina rabo. Na takiti mwasimo. Bina ngoma simandi boya. Ndame ngabanga ngamisu bazasima. Omoni lelo. Bana ngamisu bazasima ba muna mama. Toza la fier na mokili. Parce que Satana bana baya kotele matele matara ko. Baya tabo e bana. Wa mke maele bele. Wa mke maele bele. OK. To danse ko. Et ça la danse hein? Danse. Bon, tout ça libo. On a pena ya boy. Yango donc. Yango na ko basika. Ba pasteur ba mesana obe tumba Satana. Ale tindele moto fe. OK. Ba bossa na Satana za moto. Fo banda nzamba sala Satana. OK. Ti lelo. Obiki Satana na masasamba. Atala na ngoya milai. Asa ngoya noko sika. Ba passer mama ko tumba Satana. Bomaye ngana bite. Defo na kata Satana nini? Masasamba. OK. Na beta katolo. Moto atika Satana mapeka polenga yo. Sala mone. Yamana yembaka kata Satana masasamba. Kata ba ba ba. Oh na se ya misembe. Kata ba ba ba. Tara o sa ko santimate. Ka santimate. Ba français. Bana bachacha baza telema. Ba français ba ko trouver mokili. Voilà. Lelo komi kaka mwana fro baka français. Tombola mikona. Mwana fro baka français. To boy claim mabete. Mbaka pe monoko mboka. Voilà. Ndeti na bije kata ye memponje ya nini? Yani. Ba pola matoi. Oh. Meponje. Kata ye lisakanya ba pola matoi. Yasolana. Misembe ba pola mokongo. Lo soponje pola tolo. Masasamba ya sa mapeka. OK, ba pas les amis. Damo zoyemba. Couper les barbes. Ça c'est en français. Couper, couper, bao, bao, bao. Couper les moustaches. Couper, couper.
c'est en français. Na lingala sikobo. Kata yele sondobo, obi le sondobo. Moustache. Likoliamba, obi likoliamba. Likoliamba na habite. Likoliamba facile. Maintenant mon ngamba na biso ngana ngate ko français au parle aussi. O épinière o soki non, ngai moi je parle rien de du village. O bombenga makambo ebele zo bimitango. Yango ni to alia. Batalman bazalia. Batalondre bazalia. Voilà. Batalman pe bazalia. Bazalia pe. O batabesi bazalia. Hôpital oyo eza na norme moko international. Voilà. Chaque fois en Espagne, on a rien en Espagne té. Mais na red kak. Na monique hôpital eza ka. Allô. Ça rappelle ça na nous. Allô d'Espagne. Na mona ta danse ko. Danse bien. C'est là. Nazo na photo pe na bangomba moko nzo. Ozo danse. Mona ga danse. Ozo photo mtokani. Na lina bina ngana bina un peu brutal. Ozo bina brutal. Tazo micro na bina brutal moya ba panda micro na. Na nazo la danse. Na bina kama kolongulu. Bena mungala mo. Ngaso kina ki senga musique makasi na longa bilamba. Te kolonga to la tikilo. Kata longa jana makola tika mipende. Nina. Ako chiffre yo. Attention. Mama bali na fo na respect na ngai, OK? Tika kaka. Yo. Respect na dignité vous avez na ngai, na tango bali na fo na respect na ngai. Konde kumpino kwa ya toto mboka. Mpena ngaka soso mboka. Nana lobi. Yoso na solution. Tena papa alikuwa alaji kupe mpendo kwa toto mboka. Tana zonga loko moka mukie. Lelo ko liate na ndako. Moi loko moka mukie na ko jokolia te lelo. Totani ngo kusuka. Baba Marie. To bondela Tumana evite. Okolia te na ndako lelo. Ma miss ana bo denan. Tara ko ma bloka ko letara bondela. Okolia te. Okolia te lelo. Soki lelo lia lelo. Bala ngana ko mali lianja. Ba peto komoni. Ata ni none kaka posika. Ba voilà no liete po ba chanjo lianje pete mtu mangati ba peto linyenye. Ya tolo no liete papa peto komoni linyenye. Ya solana. Meme to ta bote. Amani. Bana na po mingi baliawa. Azaba kokoko na ngai. OK. Grâce misunga da kokoko na ngai. Et pa nga da kokoko. Aza mwana na ngai. Leki na ngai mwasi. Mwana ngai. Mwana ngai. Yo mwana. Mama za mwana. Bongo muninga ngai? Oh muninga ngai? Oh muninga ngai? Basi nanga na mbana ka babenge ya bengo ne mama. Apo nani? Ako kufa na zuwa lelo. Ela wabota pona zuwa. Wala zuwa ko. Azobote nanga bale bele pona zuwa. Voilà. Osaka nini? Osaka nini? Yoka mama. Hein? Ase nini? Meme atajua mbanga talo bia tali yo finani mi. Kata satana likolianya kata ba obi likolianya. Ndabita. Tala omwani ba pola wati. Ndeki. Na monoko mboka. Ngana kena na français na kena français wapi? Ngana na moto azamba. Pire mazamba, pire mamboka. Yebita ko zamboka te. Est-ce que misunga na français? Jamais. Misunga lingala te. Misunga. Mama yo koma bien misunga. Te to o misunga. O misunga. Yabite il faut na sunga ba orphelin, faut na sunga ba to ba problème oyo ngai na zana moyen ko sunga. Parce que to benga mama grâce kala mingi te parce que ezape na bilamba we faka bola batwa. Tala to longo na kolia bilamba pe ezali. Tala mama boyi. Bilamba pe ezali. Mwana moka moke. To kendo mona. Bilamba? Ezali. Ya solo. Bilamba ezali. Mama grâce bilamba ezali solo. Mama dekare ko vina. Ba dekare nini? Mami
Abina nano? Osaka nini? Tena seka tena olela. Olela. Boko seka boko mwana makula kitoko boko seka sabini. Kata satana masasa mbaka kata. Merci beaucoup. Je vais venir la tête. Yabuya kati kata kata baba oh nandenga bizengi kaka. T'as simbi quel pénata? Amoureza. Ah, tout le monde a bilamba Mama Grace. Tout le monde a bilamba Mama Grace. Vraiment. Mama Grace Mandela. Mama Grace Mandela. Asuki kana kolesa te. Aye susu na bilamba lisusu. En tout cas Mama Grace Mandela ça va problème hein. Mama Grace Mandela. Mama Grace. Na bilamba lisusu zo pesa lisusu. Hein? Tout ça bilamba. Encore yo mwana Londres boza na bilamba belé. Voilà. Ndé na lobaki Madame Grace Mandela yeyo, Maman Misunga. Comme d'habitude, surtout dans le repas de Kier Boye, Madame Grace Mandela a bon bilamba pour nous kabila bana oyo ya orphelin parce que orphelin parce que non seulement problème il y a bloc relia mais rappelle problème bilamba rolata les Madame Grace comme maman ya motema monene balobi na repesa bloc relia te mais après bloc relia il faut ne pas s'appeler bilamba bilamba zali belé boye mais par rapport ya temps tu repesa ka titre symbolique et ensuite tu repesa ba chef na bango ba kende ba kabala bilamba donc il y a liboso déjà un mot. OK. Ah, il est pas sûr. Ah, c'est bien. C'est maintenant. Na photo hein. Moni ngapi na leo. Na yo pesa ba. Tete ba ngaja ofeline. Mama papa kufa. Na ibingo ngate kufa. Na zigide ba kufa na yo. Avio koyoka. Na bina pe bilamba bino ça. Ba kufa kuna. Baki titre symbolique. Baba na moi des bana baya comme ça il y a titre symbolique. Bana baza. Titre symbolique. Des bana boya ya boya. Ma simba. Yaka. Na ngoko titre symbolique. Boya. Bana boya. Maman ngana ngoko titre symbolique ti. Il y a la fille. Titre symbolique. Non, comment titre symbolique. Titre symbolique, naïe. Responsable. Titre symbolique. Il reste à Bilamba. Madame Grace Mandela va repasser responsable pour Kiba. Eh ben responsable, tu vas voilà. OK. Vous allez un titre symbolique. Titre symbolique. Vous allez un titre symbolique. Grâce à Pessi Bilamba, les restes Bilamba zali wana. Bowe bandenge na kokabule la bana parce que tant ils allaient mon il y a petit symbolique. Merci titre symbolique. Donc Bilamba y a un titre symbolique. Merci. C'est bon. Regardez là. Tu vas péter bino, va péter mon bino. Merci. Et ça bien ba bino, c'est belé ça pour na bino. Dina bana koloba Bilamba ils allaient en noso bakoli. Oyo madame Grace amemela kibana. Mais comme tu peux siki wana comme titre symbolique, monsieur pesa na kati na entrepôt avant ba kende, tu bandenge. Bimi saka nyoso, tu as besoin à tout monde à nyoso. Tu bandenge nini ba kozwa ba no ka. Docteur bimi saka nyoso docteur. Na ejelo ba bimi ça ba peut-être pas bango ba responsable ba on ba kabula Bilamba. Donc kizengo ba finga meta bimi saka loso pesi bango te. Ba saka loso wana enveloppe. Ba saka loso madame Grace repesa enveloppe na po après repas pour kende inde tina na bazana. Notre tina na sur place et puis tout mona parce qu'en dehors de ça faut tout ba condition na bango avant ndaka nini pote ba les besoins ils allaient présents koye ba nini ko aider bango. Donc na cadre wana ba projet avec mutuelle de santé Misunga ba projet belé. Donc vous allez quand quelques projets tous allez ko lancer. Amen. Donc il y a Zambatika Mama Grace te bobete Mama Grace maboko. Balobi Misunga ezo sunga bandeko ebele na Kinshasa. Totali pe ba appareil te.
appareil na kati. Lumière yango wana. Appareil na ngeza charge te. Appareil na ngeza hôtel appareil. Mami appareil na ngeza charge te kanga miti ba benga mingi kanga. Yaka. Lumière. Lumière ezali. Faut pas ça groupe. Pas ça groupe. Oh là là. Oh là là. Ba appareil yango yo. Ça va manette ya miso. Dorta misu. Docteur Misu. Ah, manette, bon, on a envie de dorter. Docteur Misu. Ça, c'est Docteur Lianzi, Docteur Lianzi, Nino, Docteur Lianzi, Lui, vit de loin, vit de près. Voilà. Vit de Lianza. Vit de Lianza. Ça, vit de Pacaloui. Vit de Lianza. Vit de beau. Vraiment. Miss. Oui, bon, d'accord, il y a. D'accord, la mutuelle de santé Missunga. Kits complet. Ok. Donc, le Missunga kits complet. Dans le cadre de la construction, il y a une consultation, ils ont rappelé, on prescrit des lunettes, tu prescris des lunettes, c'est ça la biso, tout ça la réunion, soit après avoir comme on a malade, ou comme on a manette, sur une manette, parce que la manette n'a pris à Missunga, après la biso, il y a mutuelle, les gens ont pris à Missunga, donc il y a la qualité chez nous, donc la qualité à un prix abordable, donc Madame Grace Mandela. Amema poto awa na Kinshasa. Et puis non seulement Mimi poto na Kinshasa, mais même biso ba métier to tanga na poto na Kinshasa. OK, yo tanga na poto. Oui, moi je suis en train de tanga na pays. La tanga na poto na tanga na France na l'université de Bordeaux. Oh, l'université de Bordeaux. Oui, évidemment. Ah bon? Moi j'étais étudiant na ngana tangi na. Mais c'est quel pays biso bango tanga au moins na poto. Ah maman Grace. Ngape na tanga. Yo tanga wapi? Na tanga na pelenga basang sur le matin na bonde kuno. Na mbanda na tanga pe kuno. Donc, ah bon? Oh. On a Basali pour prélever monsieur Kempiana, tension, et directement tension na biso directement na rythme cardiaque na pulsation. Voilà. Oui, tout le monde qui est là qui m'a cassé na matanga ya PDG cardiaque donc ils allaient appareil. Ils ont besoin de tension, ils ont besoin de pulsation, ils ont besoin respiration, ils ont besoin de saturation, donc les autres c'est une vitesse nuance, ils ont besoin. À partir d'appareil, ils sont comme la réception, est-ce que c'est une urgence, tu dois agir rapidement, tu dois agir lentement. Ok, donc tension 10. Et qui 10. Donc tension est normale et elle est 100 sur 80 mm de mercure, et puis pulsation est normale, et puis bâtiment cardiaque est normal. Ouais, normal. Félicitations. Ok, ça va. Ah non, mais ça va t'internet, tu pourrais te faire ça venir examen SIDA ensemble. Oh. Tout ça venir examen SIDA, donc tu as pénal ça examen. Kaba d'internet. Bango nyonso baya. Boui. Comment ni bino moko na si to komi na biso na suka. En tout cas, merci docteur. Merci en tout cas, merci maman Grace Mandela. Vous pouvez savoir appréciation na bino na tika bino micro maman. Maman Grace no benka no taka maman kapota moi si. Maman Grace Mandela babi moi mkema ele bele. Moi mkema ele bele donc moi mkema zo kanje kwa mikolo ataka to kwa ba maman ba ya ba 20 ans donc alubike. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Kakuna Maman Grace, il faut qu'on félicite. Ok, Bouboui, attends qu'on tourne bouger, mais il faut féliciter Maman Grace. Bambate, et là, quand on a sali, dans mon imbête à poto. Dans la prime, moi, j'ai kiché à côté de l'hôpital, mon bête, on a mon engouement.
batation ekotala na bapareil ekolela bible hôpital nini oyo Maman Grace Misunga. Nga to na meko na end. Na end, eh? Na meko na ceremony ta ya ba end. Na meko to na ba end. End. End to end. End. Yo te la vie ba end, te ba end. Maman Grace, en tout cas, merci na acte. Merci na bolingo za nango pona bana ba orphelin pona partout. En tout cas partout bozali. Misunga yango. Misunga yango yo. Awa santé traitement na ebité na lobanini awa na ebité na lobanini na molo parce que maman zo traiter bana na ebité na lobanini lobatini ngo do baka diso bandolo je manque même les mots je manque même les mots et comme le baka ata bandolo bana poto ata bandolo janga baka boya lo ata bandolo bada poto oyebi ko bandolo bada bazo souffrir yo sola kana poto benga numéro oyo ozana poto partout bozali Europe mobimba États-Unis partout bozali ndeko na so bela zo souffrir comme tu semana ote benga kaka numéro Maman Misunga bakoya bozoye ba traiter sans problème ato na ba transport to ba oyo zo mutu to mutu bela na ndako moya ete ato zoyo to au côté ba hospitalisé à na kati donc mutu oyeti na to so petit bazio na kanyo soza nango Misunga pa on te bino en tout cas vraiment awa sans problème toto beli so comme ça manante bien na poto kuna bokene place non ben Maman Misunga voiture wa aux endroits malades sin hôpital 24 communes sans problème 24 communes voilà merci 24 bobo on ko tsanga nere bobo ndundu za 24 communes et donc kuna ayo tena kabile ayo tena rere ayo tsanga nere vraiment yaka papa ya folo bapo ozolo bape mingi tolembi ozamongo ozamongo bamongo ngala ya wap 100% yekoyekonda ngala mwana ekonda ndeko ba leleki na ngai fali ngala mwana basoko oh yemo basoko mama na ngai masupa naza eloko aloba te Mami Misunga okena bumbu selembao ipen donc il doit eloko aloba te wena ngingi vraiment Cartoon. Vraiment. Donc, Basunga. Vraiment. Les 4 120 000 francs. Vraiment. Donc, conteneur. Vraiment. Donc, pour la Mami Misunga. Vraiment. Na soutenir dans Nzambe. Vraiment. Donc, Maëlle wa zalango. A contribuer Maëlle o muta mukili à côté. Ya Jamba pesa Yesus koleka. Lisungi. Do pesa e koleka. Take bana wenge musique à maison mère. A dire ka Weranson maison mère. Fati béton. Béton toujours. Maman Grace de béton. Côté Kossou, Maman Grace béton. Ah béton. T'as que banana père de 6 enfants. Doit aller là toujours. Vraiment. Père de 6 enfants. Père de 6 enfants. Ah tes mamans. Que Dieu vous bénisse. Maman Grace Mandela. Maman Grace Mandela. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Grace Mandela. Merci beaucoup. En tout cas, quel est le monde de Nini? Non, na moni to soki na biso awa po. Bon, ngai pe na lia kite na kinja la fona lia pe biloko pour na kite. Na zongi saka buibuya parce que koboya ebo pe mabe. Buyaka. Liba les zongi ya. Liba zongi po azana zemi. Ana zemi. Azana zemi. Ba dembisi ya. Na zolinga mbala po tanya moko buya tambwa moko aya. Po ya bota moto te bota nyumba tanya. Ko sanga te nazana bane teleme bele. Aya nga ta mbwa to nya ko sanga mala. Ngazona botinya bano yebi tete ko. Tena botinya bano yani no pita Misunga nya wa vanja ana pona benkekte. Pona benkekte za te pona boba banyama mikemge yebi ngate. Pona ko sukisa ngai yenda di sofote bo sonja bolingo la misamba pana lende nyama tamba sila somo tena lobi boy. Partout yo zali komi tung samate. Misunga seye. Misunga eye. Yo pas souvent le monde qui dérangement, santé za malamu te misu partout. Benga numéro Misunga. Tu vois ko so, pas so bungate. Avec kabalo numéro A7. Numéro A7. Avec kabalo centre hospitalier ezawana Misunga na komina ba. Elo tu se pesanga a cœur na bango. Na royamba soye maman a tous en fièvre. Ba peto no kiti te to fièvre bando ko batelo bakoti batelo. Maman kiss. Bile baza partout, moni ke
Osana ngo. Au moins on peut s'attendre bien maman grâce misunga. Motema. En tout cas, merci beaucoup la Milonio. Merci la maman grâce. Merci maman grâce Mandela. Un bon berger, il se sacrifie pour les autres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Patson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.